Ma mission TV, le miroir du monde. Est-ce que nous sommes dans la hôpital? Les gens qui bango moi mboka eluka ma premier ministre abeli mutu pasi akokene na mama ye moté akokene kozwa sone na libanda mboka to lingi 15 millions o bango ba détourner ba yango na disposition ya gratuité enseignement coalition bango ba sali coalition ezali pouvoir c'est la continuité parce que jusque là qui dirige les pays c'est Joseph Kabila. À chaque fois que le gouvernement va dans le bail locaux biso le message nous serons là juste pour na kolanda bango point par point jusqu'à ce que toko matina fait un mandat na bango peto sala bilan toko yoka présentation un budget. Je crois d'ici le 15 septembre à cause de sous le parlement pour na kolaksa budget boni budget ba ko bongsa pour 2020 toko tala que projet na mona mboka présenté na gouvernement et ça réellement vrai que ba Congolais ba meka ko lata robe na bango ya kala o ça qui que non Congolais dans la libre na mboka na ye a dans la capable n'est-ce pas ya ko kene musa pe na fin du mois a quelque chose pour pouvoir ko sunga pe libota na ye boni oh ya lobi pa ko salele yango. En tout cas, tous on a pas doute toujours, mais tout le monde toujours biso tous en opposition, tous on a liso Nicolas liso, toi côté la nyos ba ko sala bon intérêt à la population. Tout plus de 85 millions d'habitants ndeko. Mais ba ko les quartiers chef ba saka na batu, bango ba renflouer ba poche na bango que population dans la misère si misère. Ngama kam na ba zo beta meeting ba ko beta wana et ça pour dire quoi la population? Parce qu'ils ont échoué. Bilan na bango dali largement négatif. Ba ko sa population nini? Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment à Bandeko Toubo, Talabiso, partout dans le monde, na Ma Mission TV, chaîne à référence. Na pessimino so bambote partout, na confiance nyonso. Bon mais ça na toujours copé sabiso, na musala kitoko, oh vraiment tosel arabino, na kati ya République démocratique du Congo, ba actualité tout vraiment oh ya politique to lar sabino, na sir bozara déjà. Information tout et les garanambo cannabiso na mabene malam alors les lots sous combo mesano naza awa na base ya MLC ensemble na mama Denis Villa auto mesane chaque fois ko sané be mission o bobenga moi si mobali o azara na souci ya mboka loblara toujours un peuple na biso po Congo ezana kimia Congo ezana bomoko. Alors les autres joueurs ici na MLC pour te mettre un peu clairci bino par rapport à moi makamuke pour te résoudre vraiment ta minité. Alors mbote maman Denis. Mbote na onde ko Martin vitesse à fusée na c'est pas ici sur les lots. Ko zabi sont en live en pleine activité to dans une matinée politique comme vous le savez. Ben investir nouveau gouvernement na parlement c'était hier. Dans un équipe programme il y a premier ministre qui a accès sur 15 points. Hein, donc réaction à Bisso MLC par rapport à Bilo qu'on a sur le cas du Parlement de Monde-Lelo, de saluer rencontre avec les cadres du parti ainsi que les jeunes pour pouvoir faire des déclarations politiques en rapport avec le programme du gouvernement. Alors merci vraiment Maman Denis Koutou soulevé point pour 15 points Premier ministre Batutu Baolanda Bisso. Alors le gouvernement bimi tout monde qui ba on a parlé du peuple ba présenter qui ba ministre par rapport à ba point na éviter ceux qui yokolo bani na Batutu au Baolando partout dans le monde. Bon, ngai na koloba penda position na ngai te lelo ndeko Martin parce que lelo yambi ngai te lelo boye na cadre ya matinée politique ya MLC Mobimba ville province de Kinshasa je crois bon moni bino moko donc le MLC peut s'y positionner par rapport ya programme ya gouvernement mais to beti c'était plus par rapport ya gratuité enseignement qui ba jeune ba sali déclaration politique au-delà de ya gratuité enseignement les enseignants doivent être pris en charge par le gouvernement la gratuité doit être effective. Beaucoup de personnes to beti c'était to beti mbela également au-delà de la gratuité il y a des enseignants au bazali jusque là bazana ba NU. Donc la nouvelle unité bazana numéro immatriculé numéro ya numéro matriculation il y a l'état T. Donc c'est un peu l'état a pensé na enseignant au bazali pe ba parents pour na koyeba ko futa bango mbano na bango pour pouvoir prendre aussi leur famille en charge. To beti c'était par rapport à l'éducation. Également to beti c'était biso MLC par rapport il y a conditions sociales parce que le vice-premier ministre le premier ministre pardon a beti c'était pour l'amélioration de la vie sociale de la population. To beti lango c'était et c'est réellement que projet na mona mboka présenté na gouvernement et ça réellement vrai que ba Congolais ba meka ko lata robe na bango ya kala. O ezala ki que non
Congolais à la libre na mboka na ye, à la capable, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui s'appelle à la fin du mois, à quelque chose pour pouvoir ko sungape libota na ye. Alors moi ba point wana mi balé mi sato au MLC BTCT, petolobi sous que biso l'autre sali rentrer politique na biso. À chaque fois que le gouvernement va nous bailler loko, biso le messe nous serons là juste pour na ko landa bango point par point jusqu'à ce que toko matina fait un mandat na bango peto sala bilan. Alors le gouvernement lobby pour la vie sociale à Batou d'après maman Denise, est-ce que façon yo monnaie lango makambu e kokumba ma bien pour na mboka na biso pour RDC gouvernement tout e bima awa Batou baloba ndenge ndenge me makamama longa et simba na RDC tala lelo ba congolais ba komo kima ko kena ba fruit d'ici ko beta bango ko boma bango likolo ya ko kima RDC makamama longa ezala raté. Oui, ndeko Martin par rapport ya wana na soyo ki MLC BTCT ngapena ko marteler lisusu. Vie sociale, il y a population. Pour retrouver Rob Nabiso à Kala, Tokoyoka d'abord investir Premier ministre et le gouvernement. Tokoyoka présentation à budget. Je crois d'ici le 15 septembre, à cause de un parlement, pour la collecte budget, boni budget pour 2020. Tokotala. Naebi ke mwana mboka Ilunka Mazali Premier ministre à Libosote. Tous les premiers ministres dans le cadre du haut de la tribune de l'Assemblée nationale. Oya balobaka yango te basala. Boni oh ya lobi pa ko sala le yango. En tout cas toza na ba doute toujours, mais toloba yango toujours biso toza en opposition, toza na liso likola liso, to ko tala nyonso ba ko sala pour l'intérêt de la population. Ce qui mwana mboka Ilukamba oya lobi, asali yango te, nous sommes là pour observer, pe to koleka ko démission de koleka ko dénoncer bango par rapport au balobi pe ba ko salate parce que Congo est monene tout à plus de 85 millions d'habitants ndeko mais ba ko le kate chaque fois ba saka na batu alobi likamu mosusu ya santé que non ba ko sala effort pour amélioration en santé en santé ya ba congolais na ba hôpitaux nini est-ce que biso na Congo to dans ba hôpitaux lelo soki bango mwana mboka Ilukamba premier ministre abeli mutu pasi akokene na mama ye moté akokene ko zo sone na libanda mboka tolingi 15 millions au bango ba détourner bate yango na disposition ya gratuité enseignement 15 millions bango ba détourner bate yango na disposition pepe pour na ko réhabiliter ba hôpitaux des fois c'est que so moto ayo ki malade tango ke no hôpital ya l'état akuta ta Novalgine akuta ta kiso ko calmer mutu akuta ta seringue yo fele ezala kaka teke bango ba renflouer ba poche na bango que population za na misère si misère. Donc voilà le point où il faut marteler les sous en tant que cadre du mouvement de libération du Congo. Alors maman Denis, sur ce programme, il y a un meeting, il y a MLC, le programme Nabino et Zandé pour le meeting. Bon, programme Nabiso qui est l'autre sali mois matinée politique, ils allaient en rapport avec préparatif du meeting Torosa le 24 septembre. Également le 30 septembre, 21e anniversaire du mouvement de libération du Congo, comme vous le savez. MLC a été créé le 30 septembre 1998 na Kisangani. Donc année où on fêtait 21 ans à Bisso, on a une grande activité qu'on a awate et on a Kisangani. Et puis également le 24 septembre, on a fait un grand meeting en rapport avec l'activité à la Mouka parce que Jean-Pierre Bembadali, actuel coordonnateur, il y a plateforme et la Mouka. Donc c'est dans ce sens-là que on a l'activité dans la ville de Kinshasa le 24 septembre. Alors merci vraiment, tout le monde peut bandero monsieur déjà batiki pouvoir net Joseph Kabila présent dans le meeting en décembre tout le monde papano déjà eza partout na éviter ceux qui peut pour tous mboka moko ceux qui yoko baksani ni pour na makambo ozo kayoka. Mais ceux qui bato basali meeting libre à eux talibisote ngana ko beta c'était par rapport likam na bango te ngana ko talo etali parti na ngai d'abord et puis etali coalition na biso la Mouka ngama kam na bango bazo beta meeting baza ko beta wana et ça pour dire quoi la population parce qu'ils ont échoué bilan na bango dali largement négatif ba ko sa population nini. Nous avons un discours espoir na ka ya opposition bango ba ko sa population nini coalition bango basali coalition ezali pouvoir c'est la continuité parce que jusque là qui dirige les pays c'est Joseph Kabila, ça c'est clair et net. C'est hier que lui moi na mboka Félix Tshisekedi attend pour la cause juste et injonction donc na ebite nini ya sika ba ko sa population. Alors merci vraiment maman Denis, message à Souka na bande konyo so ba tala biso partout dans le monde na ma mission TV Pototika yo. Bon message à Souka na s'appelle mon mboka Martin
ndongo ko couvrir événement na biso na sepeli makasi. Je crois to ko bongsa to sala émission biso mibale ne to sala comme d'habitude. Nzambe soka lingi soki lobi tata semaine o to ko banda. Faut to luka to sala émission pour naza makambo lobe belé par rapport ya programme ya gouvernement. Et c'est to vanda to détailler point par point pour la ko fongola bana mboka miso. Alors merci vraiment na bande tout. Bon moni maman Denise net au sein émission partout dans le monde. Ba talibiso na ma mission TV surtout. Ba oh tout ba soutenir ko benga pona ko commenter ko komapo to ça la vraiment belema ba Pablo Sita ba Chikito Mushashino ba Bing Shing ba Moro Bombito ba maman Anto Aluta nasi maman Denise ayokaki maman Anto ayokaki ndenge olobene émission nasi maman Denise ndenge olobene yo pour accident au sala ki maman Anto Aluta. Merci maman Denise. Merci na qui maman Anto on est ensemble na souhaita ki opé bon rétablissement pour nebi ko soutenir toujours biso na ba diaspora non se peut balanda biso en tout cas merci na bino tozana toujours pour na bino semaine on a to décortiquer point par point par rapport au programme il y a meeting en décembre to ko décortiquer un point par point merci. Alors merci vraiment toza toujours même meeting en décembre salami pour na bato pas perdre Joseph Kabila to rozala toujours pour na sabino ba image boyo kabino moko partout dans le monde. Merci, ma mission TV, chaîne à référence. Ma mission TV, le miroir du monde.